Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bandeko lelo toye kolobela affaire ya Caleb Tukebana na Arline. Bandeko binomo bozomona na réseaux sociaux ezokite ezomata Caleb abota na Arline, Caleb abota libanda. En fait, lelo bandeko belé bazo comprendre te. Tozo comprendre te ba vie privée ya bato. Ezala sous privé te comme vie publique ou comme bandeko. Biso nyonso toyebi Caleb abanda mosala théâtre kala bandeko nanga. Caleb toyebaka ye mobali ya Mami la Chatte. Biso nyonso toyebi histoire ya Caleb na Mami la Chatte. Caleb abalaka Mami la Chatte azalaka plutôt actrice na ye na groupe na ye. Après ça Caleb akolinga Mami la Chatte akobala Mami la Chatte baye obota bana. Mais toyebi avait un moment Caleb bayaki ko zala na ba problème na Mami la Chatte. Tina ndenge bayaki ko boyana na bango libale simba te toyebi o toyoka Caleb mobula basi etu ekitaki mataki. En fait bango moko bango mibale bayebi eloko nini mema bango na séparation. Après tout eza pe vie privée na bango tokoyi ko banda ko landela rango te soki na bandeni. Bande konanga tolala tolamuka toyoki kuna Caleb Tukebana na dinana tolongwe kuna lelo tolali tolamuki toyoko yoka Caleb abota na Arline. Bande kotoye bate tozo kende wapi toboyi te baza ba artiste mais baza ba personne publique. Mais est-ce que ba vie privée na bango ekozala privé te? Foka ke yaka na media, foka ka batu bakoma kolobela ngo boye, foka batu bayaka kofinga. Bandeko nanga tozo kende wapi 2023 o ebandi mabe makasi toyebi te tozo kende wapi. Bandeko lelo toye na nto solola pour se sentir à l'aise o amoni ako benga a participer a pesa point de vue na ye numéro eza affiché likolo wana. Bomona numéro na biso obengi opesi point de vue na yo soki conseil pe ezali opesi ekesala biso bien. Lelo vie privée à batu donc komi elo mususu tozoyeba te internet ekoma tribunal ya kosambisaka makambo to internet yango ekoma eloko nini bandeko na ngai tozoyeba te. S'il vous plaît bandeko numéro eza affiché o nyonso amoni ako participer alobela likambo oyo aza libre et ça la biso tellement bien. Oui, to yambande komoko aza en ligne. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, maman. Oui, bonsoir, papa. Boni, obengi biso wapi? Moi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, Mbokelengi. Mbokelengi, en tout cas. Oui, papa, olobi nini o participer na sujet na biso ya lelo ya Caleb, affaire Caleb abota na Arline. Point de vue na eza nini? Ouais, point de vue nanga par rapport na yango eza omoni eloko bato bazo comprendre te en dehors ya kozala toza na ba oyo isingeli ezala respecté ozolanda. Yes, tolando papa. Ok, yango ndo omoni lelo bato surtout biso ba congolais que ça soit ba o bazaka ba o baza na pays omoni na net soki moto aza artiste nyonso na ye il faut ezala publier, il faut ezala public. Non, il y a des limites. Yango nde esali ke artiste soki aboti bana libanda eza sujet moko boye ezosala makelele na réseaux sociaux et puis même na Kinshasa awa bato bazomi tuna question tere komoye Caleb akokoma na niveau ya ozala bana libanda. Mais tout le monde aza na passé na ye. Oui. Ozo comprendre. Ce qui fait que
bana wana soit abotaki bango avant akota vie ya TV, soit abotaki bango avant après. Siko, est-ce qu'il a obligé à tika bango? Jamais. Mais bandeko tozo comprendre parce que vie privée à ba comédien et comme internet lelo na monde lelo et comme loko a tribunal mo boye bandeko ba komi ko ya ko sambela na internet parce que vie o ba benga vie privée et comme loko la vie publique. Siko pona yo etant que ndeko mobali otali vie privée à Caleb et bandi lelo te ya bande banda zala na mwasi na ye ya liboso oto ye baka monde entier mami la chat mama ya bana na ye ti lelo e komi dinana elongwe dinana tolali tolamuki to yo mona susu Arline yo skoyo oloba nini na place wana nde nini bartiste bakoki ko se comporter est-ce que bango mo ba mema ba vie privée na bango na réseaux sociaux ou bien ils en a ba proche na bango oyo baza pembe na bango bazo mema yango. Bon, ils en ont premièrement likambo ya organisation. Parce que limite mutu moko ako mema vie na ye ya kati eko ma public. Imaginez même awa okomona un président oyo aza soise vie na ye. Il fait y banana tous les citoyens, hein? Il y a des politiciens qui se protéger. Donc, Aza n'a juste un deux par Azo jouer, par il y a TV, il y a aussi public, et puis par il y a reste éthique, il y a vie naïe, na famille naïe, na banana naïe. Ozolan. Mais pour na cause ko changer qui azala qui na ba ex na ye après les lois komina mosusu ouais peut-être asala qui na côté ezala qui que soit esimite ne senyi ke baka bwana parce que eza en fait eza bolo côté mariage eza bolo côté ou soit qui makango bazala qui eza bolo côté que il faut pas condamner Caleb faut alaka na mama ya bana na yo non yango ndo moni po nanga eloko na ko sengeza kaka o baza bato ba indika ka public ba garda toujours image ya bien. Merci papa. Si ko conseil ni no pesa Caleb tukebana. Po o eza première fois te hein. Ouais Caleb aza oui, na moko na sepelaka na ye et puis aza parmi ba grand frère na biso yo bazo sala fierté ya travail na bango awa na kini. Donc conseil na kopesa eza kaka alanda bilanda landa te po era mususu public akota ye na confusion ba fami na ba réagir ote kale ve faux et kotipe makambo mususu. Donc, azala nanu et surtout aye bakozala na ba réserve na oyo etali famille na parce que ye aza moto liboso te ya koyebana ke aza na bana ebilo libanda bongo basikali baekebani te seke jo baoyeba seke bandozalaka makele. Merci beaucoup papa pour la participation na otosepeli vraiment. Ils ont permettre communauté bazala brancher puis ba échanger na bino félicitations na musala bozo sala. Merci. Bye. To yamba ba. Voilà, to yo kande kona biso, to yamba bande ko mususu o pe bazana posa ba participer na affaire o ya Caleb tukebana na Arline. En tout cas, oui. Ouais, bon, tu as dit qu'on a biso nenga uti ko benga nenga uti opesa point de vue na ye. En tout cas, to Mbappé bande comme sous bazo benga biso. Oui, allô maman. Salut la famille, salut. Ngai ndekona bino. Nazolanda bino vraiment attentif na ba like na bino. Ndenge bozo sala pona popo ya ba
baartiste na biso ya mboka vraiment eza pasi mpe mawa ngai na mitunaka eske bafacebook yango réseaux sociaux yango YouTube yango ekomi tribunal oyo bato nyonso na mboka na biso lolenge yango tozosalela bareseau sociaux yango na ndenge moko ya mabe makasi tomeka nano mpe kopesa mpe bandeko na baartiste na biso bato na biso valeur mpona monaka mpe mboka mosusu ozomona keno bazoluka kotindika baartiste na bango baluka bamema bango banigérien omona bango na baartiste na bango ndenge bapesa bango valeur natala bacommentaire na bango mais ozomona franchement bazobwakeleka bafleur mpo akende liboso estce baartiste wana basalaka mabe te bamusicien na biso basalaka mabe te yango mpe nazoloba soki olingi musicien olingi baartiste moto aza déjà star il faut ozala motema monene ti yo mpe olingi ye ezala motema monene basi ya baartiste na biso bamusicien na biso ya mboka ya kala wana basi na bango baza mitema minene moko aosakana te mpo mibali na bango babotaka parci pala okuta musicien bo aza na bana 50 bana 30 bana ne mwasi na ye ya ndako azaka mwasi na ye okomona jamais aleka na bareseau sociaux omona banda kosalie mobali na ye omona komanda kolobaloba mabe mpo ya mobali na ye te alukaka kosoutenir mobali na ye yango tribunal na batribunal na mboka na biso kongo yango ekokufa ezana likambo mosusu te keno actrice moko boye asali ubie musicien moko asali mpe eleki na wiklo na se mpe biso mokili mobimba bamoni yango te ya biso Congo na biso mboka na biso modèle tozosalir basta. Sorry, ndeko limbisa appel ekotaki yango moni ekati olimbisa. Continue nao. Basta na biso eza malamu te. Soki omoni oza motema moto kosupporte bango te kolinga bango te kolinga basta yango te bamusicien te baartiste ya mboka na biso te kolinga bango te. S'il vous plaît bandeko bobenga moko bozela mama azoloba silisa bongo bino mpe bokobenga. Pardon vraiment tobenga moko mpo toyokana bien. Merci. Mama continue na yo. Tribunal na biso lokola ezosala lisusu te donc tokomo ya na baproblème na biso nyonso tokaka na réseaux sociaux wana eza kosalir bango makasi monde entier oyebi bacombien oyo balingaka bastar na biso bamboka mosusu biso tolingaka tel boye biso tolingaka musicien boye biso tolingaka star boye biso tolingaka comédien boye mais biso moko toyaka awa na ba réseaux sociaux oyo kaka pona kosalir bango yo kanisi ndenge musicien wana eloko nini ko changer ye soki aboti libanda eloko moko ko changer te eloko ko changer ta ko continuer ka ko bota po aza star aza entourage. Oh my god, tobenga moko bandeko nazana mutu msu na ligne bozela silisa bongo bino pe bobenga s'il vous plaît. Entourage basi eza entourage mibali aza mibali kutu musu bovandine na ndako bwaza na star te osutuki bwalataka kupe na ndako me akeyake kobota limanda. Biso nyonso toyebi ke mama bana na ye bavanda na ye azaki nini mami me mami mpe baboti na ye bana moba asipote na ye ki mobulu ya mobali te akaboni na ye bongo sikoyo soki aboti lisu libanda aboti lisusu na star moko boye obe aboti lisusu na motu mosusu boye na kati kaka ya nini ya bacomédien yango nde likambo ya kokamwa likambo ya komema na réseaux sociaux te eya likambo ya komema réseaux sociaux te ye mpe star yango ye mpe comédien yango comédien yango ayebi keno mutu wana
ndenge azolinga nga mpe boye naza comédien lokwa akolinga mpe mosusu motine ya ndako wana ye mpe azalaki comédienne batournaka bongo bamusicien na biso balingaka badanseuse te bacomédien na biso mpe bakolinganaka bango na bango te. Mais pourquoi vous voyez là dans les réseaux sociaux, biso mato ese kufi biso passe mikolo nyonso tout o ya salibo biso tozo ka soni pour la nini ba mboka mitusu bazo salir ba star na bango bongo te bazo salir ba musicien na bango te ba comédien na bango nde biso tozo salir ya biso te iloko olobeza esute eloko koloba na ba réseaux sociaux ezate nga nazolanda bino vraiment na bokebi nyonso mais nga moko bosana nga na soni na mawa mpona monaka bacommentaire ya bandeko mosusu ndenge nini balingaka bamusicien na biso ndenge nini balingaka bacomédien na biso mais biso moko toyeba kogarde bango bien te toyeba kopesa bango valeur te topesa bango valeur mpo ekozala kotombola mboka na biso bisika nyonso tu bakozala lokuma mboka botika nyonso tu boye yo mpe comédien oyebi oye mosala ozokota kaka obandi kolinga kobota na banani mpona nini soki mpo obotaki liboso soki obotaki mpe nsima sipote soki akei soki olinga kote mosusu omema na réseau sociaux mpo ani mpo yo olingaki ye wapi peut-être ya ngai participation na ngai yango wana nazo na participer na bino po ezala vraiment ekomi excès nyonso nayebi te tolini topesa bandeko. Merci beaucoup mama to yamba pe bandeko mosusu bazo continuer kobenga affaire ya Caleb oyo eza dikamo ya somo eza sombele parce que vie privée à Batu eza soute. Il y avait un moment tout le monde a Caleb alekaka na Omar balobaka balingi susu te na bato bayaka na masolo yango na bato mosusu Caleb alobaka alingi susu te balekaka na Omar babi na bato bazoyaka na masolo yango na ba mosusu wana balingi suvi na vie privée na bango eya na télé te mais to comprendre te to lali to lamuki 2023 vie privée yango kaka eye bandeko bobenga numéro eza affiché wana oya opesa ba point de vue na bino et ça la biso bien to ya bandeko mosusu. Oui allô? Oui allô mère boni? Oui ça va boni yo papa kimia na pesi pe bandeko nyonso tu oyo nakuti bango na pesi bango mbote na benga parti ya Congo na ko partager pe ba idée na ngai ko sini makambo ya Caleb voilà na mbozulika na ouais donc na pe ko pesa ba vie na papa mbozulika ko sini Caleb na ale makaba donc na sape na moi mécanisme ngai ya ko partager na live ya tout. OK globa papa bandeko ba Olanda. Oui, on a la et considéré mambo ya surtout vraiment on a robé tête ça mambo ya vie privée à Batu. La vie privée na biso attaque andeko na biso ba star attaque biso pe ba oyo tout ça oyo donc on ba vie na biso mingi na ba réseaux sociaux ba kabelo lipa o meme na réseaux sociaux. Ba aussi mobile sika o meme na carte internet non sur la vie bakabelo lipo meme on internet aussi mobile sur internet so bo te na vie internet na bi finalement vie na biso to comme mango wapi. OK donc ba vie bandeko na biso ba star ba grand frère na biso na ba sœur na biso ba comme ma vie na bango vraiment nyonso tout kaka na internet na ba monde na monde ya réseaux sociaux finalement tu n'es ndeko na biso Caleb donc maramuna donc on comprend ce que boti libanda. Est-ce que c'est un problème? Donc il faut aller regarder dans quatre réseaux sociaux. Nesti, on peut pas dire qu'on a vu ça artiste comédien. Na quatre na bango na pe bolingoza li susute donc bazo kufa pamba bazo boka na maladie pamba. Donc tout le monde a rappelé dernièrement pomba abelaka liboma. Tout le monde a wilo a otiko kufa na accident. Tout le monde a donc tout ça ba te mingi zo za la base kaka na bandeko na biso e bandeko ya théâtre. Finalement ni ne so les akati na bango. OK nazo bateme na ngai donc
Passe vraiment dans la star, dans la théâtre. Vraiment, ils ont fait ça passe ma casse. Si comme selon yo, nani a na marambango na internet. Bango mongo ba artiste ou bien ba camarade na bango ou bien ba proche na bango comment. Mais au moins les mutu oyazo eta parce que on a dit avant de boyer, ceux qui n'ont pas partagé à vie na ba camarade, to na ba oyazo bango et travailler banati. Vraiment. Non, surtout à comment vous allez soiffer, sur internet, à comment vous allez soiffer. Quand tu as le bac à batunde, bazoé la banque, et ça bango beaucoup pays sous, bazoé la bafine na bango. Voyez. Parce que le blog va publier na ba compte miquette, ça va compte officiel na bango, page na bango, ba compte officiel na bango, va saler la kabamarabuana. Mais elle est sur vendu wana ceux qui marapoyo sala ceux qui mutanga yebeza yo moko nde mutobi sango voilà mutanga yebati ezaka yo moko comprendre et ça bango nde bazo mema ba fina bango wana na ba internet parce que internet c'est comme le roi tribunal mo boye parce que biso to yebaka Caleb na mami la chat et l'ongwe mami la chat c'est comme il dit nana et l'ongwe dit nana et comment ba histoire est belé mais loba na yango tozo comprendre yango internet yango comme tribunal ou pas parce que eza ba vie na bango eza ba vie na bango jamais toko kote na kati ba vie privé na bango toye ba atanani et pour le problème des osalaka na pas dans mais pas ma tribunal te peut la te olobaki bosala ki bonno nesi papa na nga Caleb aza mwana moke te aza deja mokolo aza vraiment mokolo abandi monde oyo lelo te atuta tokoyeba oyo bazoya sika tokokondane bango bayebi bazala babedisaka te mais Caleb azala bamaîtrise wana ya makasi Caleb achange bakombe letu ezolekaka na baresu susu finalement eza nini ok vraiment. Ah, merci beaucoup. Pour nous, conseil ni nous repère sa Caleb kasi. Avant tout, on va bande. Donc conseil on a coupé ça. Na fait ton papa na Caleb te. Na fait na bande ko surtout o ba benga mi ba artiste no ba o ba za ba star. Donc dans le bela mutu no surtout o ya mi marabi privé na ba réseaux sociaux o eza bien te. Ndeko na ngai bande ko na ngai o ba zo landa ngai pe ba o ba ko landa ngai. Vie ezalaka mibale te vie eza moko réputation mutu basombaka ngo te soki ebebi soki otika okomi dana kashe moko ya mabe obuma bato etiali kashe atokomi paster baweso deja obuma mutu donc bakolongola te ndenge oyo obumaka mutu po okomi paster non ozalaki assassin okotikalaka donc silogana ekotikalaka nango kaka bien sûr okomi no mosala nsani bandeko na ngai bastar bandeko na ngai baartiste eza vie botika komema ngo na ba réseaux sociaux na ba monde oyo ba internet oyo parce que boza ba parents boza na bandeko boza na famille monde ekomi na ba vitesse ya makasi ekomi vraiment na ba vitesse ya makasi comme conseil na ngo na kolobaka botika bomema ba art bomema ba œuvre na bino na ba réseaux sociaux mais bomema ba vie privée na bino ti eza mabe tala ba muzoba oyo komi ko sofa bino bokomi ko bino na bino moko saki ya mutala te la bino toche bokomi ko justifier koto na gauche loba koto na droite loba finalement eza nini donc botika boko sabza misala na bino donc botala pe ba valeur ko boza nango donc ekozala mieux que botika na kati ya monde ya réseaux sociaux bomema ba vie privée na bino eza bien te. Merci beaucoup ndeko na ngai vraiment pour na participation na auto sepeli mingi. Bandeko numéro eza na bo continuer ko benga biso tout temps etikali muke po bo pesa ba point de vue na bino vraiment et que ça la biso bien. En tout cas nga vraiment pour na ngai bandeko botala nanu botala vraiment ba entourage na bino. Papa comédien tala na entourage na yo nanyo betela ka masolo na yo. Nanyo ebisaka makambo na yo pour que eya kobima na réseaux sociaux. Tala Caleb combien de fois
obimi victime na bamakambo na yo ezoya na réseaux sociaux ezopesa pasi toyamba ndeko mosusu aza en ligne. Oui, allô? 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 Ah, voilà, ndeko akei tozoyoka esu te. En tout cas bandeko no mo boyoki bandeko babengi bapesi ba point de vue na bango. Soko omoni ozwaki chance ozwa biso te, tika commentaire na bio na se wana esala biso bien na ba oyo na basabone te bo s'abonner bo liker bo partager esala biso bien. Voilà, tokutani mbala sima. Bisous, bye, à la prochaine.